La famille n'a ko sabino te. Perrique ça la pépé bien, hein? Pépé à bawario. Bota la pepa longo non perrique. Bota la kovo e kongenga. Pepe. Yoka biso. Biso na pepe. Bawario balobi. Biso na pepe. Tina tito tika pepe te. Aza papa na biso. Aza koko ya bawario. Akotika la kaka koko ya bawario. Mobali ya Cindy Leker. Boyete. Voilà. Bonjour, bonsoir, na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Abonnez-vous massivement à la famille, likez, partagez. Vraiment un grand merci na bino nyonso. Na ba abonné na biso nyonso ya la grande découverte TV. En tout cas, ba partage na bino, ba commentaire na bino ezo sala biso kaka bien, ezo sala biso elengi kande tolingaka. La famille, lelo toeli non pepe. Toeli non pa Kofi papa, Kofi Olomide, pa Kofi nini, pa Kofi habillé. Aotika la simate, affaire oya 54 visa. Ndenge suye, abia kokiango te. Ya obo monia lekaika na boso na politique, abi, mwano yo mwa mukie boe fali oke kolekela nga mpapa mkolo boe baninde nini. Nde bomonaki, pa Kofi aye vraiment aye libiso na boso na politique. Et bomoni pa Kofi a lobby à se défendre. A lobby na ba n'importe quoi oyo. Yé a koka qui même pas koloba. A sali vraiment sorti médiatique. A bi non. Moi no niveau azo kende les alikolo mingi. Foka na ya. Bandeko. Et boso na politique pe faux petit. Ola pe ki sa pepe kolekate a lobby te. Yaka kaka. Talaka viena mamba omo bimisa mamba chambre botala niveau azo bimisa na mamba nzoto ya kimobali sans soni sans kotala bana bazotala me via ye aoloba na mamba nzoto alobi ye nzoto na eza lokola ya mwana ya 17 bandeko botala niveau via kititi na se mwana ya 17 veut dire que Cindy asepelaka. Yangonde via yeli bisoti, via yeli biso explication. Et puis yeli biso explication simple pour te comprendre. Liko nangwa ebisi bo solo so bo lingi to kende trop loin, ba kende plus loin, oloba nyonso. Alobi auto sa physique on a ye, nzoto na ye ba ebisi eza vraiment lokola ya mwana ya 17 ans. Bandeko yo place oza nzoto no eza lokola ya pepe Olomide. Omitalisaki. Bosaka na pepe fali poupa vana aigle l'homme de 61 visa ba moni 54 bo o batami fali poupa ekolobisa pepe na ba bêtise la famille fali poupa ekobimisisa pepe ba secret ya age ya nzoto na ye ya age ya système na ye bandeko ya age ya pipi na ye botala niveau na degré fali vanda na yo fali aza number 1 liko nango 4 arena epesi vie vertige atalika mwana mama osala nga na tikala kosala te nani azo branché mwana oyo bandeko nde bomoni vie akei plus loin bitete nga funa yakaka oyo ke ya me vie biso to kipo siko tenga na eka ko efsa batu ke perrique wana kabelo wana esalaka vie bien moko bandeko nanga onzima te zongisaka pena vie elengi botala vie nenga zongi jeune bandeko nanga nenge perrique zongisaki pena jeune Cindy Leker pe soka penyango sou bien la famille ekomisaki elenge wana pindi kuna zo penye na mandefu apenye na perrique azui mwa ba nini ba shampoo bien wana tete bota vie nenga ngalaka la famille vie azaka papa na biso to bwaka te prévane non to mona ko fali pour pa place ya ko finga papa te nan to mona te fali pour pas jamais ko loba mabe ya pepe jamais
Fali Ipupa jamais ya kofinga parce que toko sanate Fali azana malobe Fali aebio lobe bandeko Fali sera bien tout abordir eningisa ka bino mo boyebi mais Fali atala wana papa bibelo bifo mwana foko tosa papa po umela na se ya mokili alors Fali yango asalaka Fali penda atosaka papa po aumela na se ya mokili prévane pepa ko ya asali ba n'importe quoi pepa ko tinda batu mais Fali azalaka wana focus silence aloba te soki ezali bamisien mosusu boyebi mbesi bayaki bota affaire nenga yaka na premier soin po anini etondaki akoki ta cede mais Fali jaja seda likona mbiso tozelaka le 25 kolala kolamuka ya musika te nga dia nasombaki biye na nga bandeko bino dia bosombaki pepe nenga zana wario bana biso sindip nenga yemba amede kande bomona ki oyemba nzembo wa maambili ya bel nenga yemba amede mais bayemba yango pena pepe na chambre boza noyela bino vide noyela bino video nenge sindi oyemba mede na pepe boko kamwa bandeko nanga sinzi na pepe ba oyemba nzembo wa mede na bomona te kofi ayela biso ka kosaleka te likona ngo leki na biso Didiston na ozala wana batu bazoya pona nini Didiston ake ko se dit que Didiston ake na ngambo Fali au soutenir Fali mais pourquoi pas Didiston faut soutenir Fali aza ya Didiston boko sana kate prévane bomona ki Abraham Piana Junior Piana plutôt ayaki akutani na Fali alobi vraiment aigle nde makambo botaki mission na ete boluke mission bomona bana baza na conscience ezo sala bayebi ke Fali grand frère na biso mambo papa na papa bakotaka te mwana akotaka mambo papa kulutu na papa leki aza mwana maele te bandeko mwana eza kwa mambo papa na mama mwana akota ango te okota ngo likolo siko yebisanga na Didiston jeune fille makasi bongo bino siko bolinga kanga makana banzembo papa kuna obinani mwinda bino pe abwa mabe bosala mabe mamusu bosalaka Didiston ake ko bina mwinda obina ondeni bino mona ate mede to okumba moko okumba oza vola oyoka donc banzembo Fali baningana makasi te à part ba générique banzembo Fali ezala penako oningisa mwa nzoto ka ezoningana mukie système arumba tina volant ozwi wapi rumba tina volant ozokumba mutuka rumba tina vola kaboye siko yebisanga mwinda na volant obina mwinda ndeni botika pe mamusu bosala ko nini yango Didiston jeune fille makasi bongo boyimbo ke binise mwinda makasi bongo ndeni atoka botika osala bongo boyo tokisa mwana batu mwana kitoko bongo ko tokisa mwana batu boye ndeni ba Didiston baba a génération oyo donc ba mungu musique na bango eza ba Fali Ipupa yango concert afali akozanga te mère Aliane mama na ba mama mikolo kutu bazo kipete mede ezokota Lady Di ezokota de la rete ezokota botika ko bandeko botika mamsu bosala te botika Didiston avanda kimia leka Fali Ipupa Didiston Ipupa petit sœur propre ya Fali Ipupa papa na bango Kofi Olomide botika kisongi botika Didiston na mwana ya mutu nyonso ndenge moko momona badaida bayaka ba concert a Fali basoraya c'est ça bayebi ke te tamba papa seleka ki biso na biso bana alors faut to soutenir ba yaya ya moni ba soutenir ba héritier ba o soutenir tiko ba otala côté nini ezokende bien côté nini to kende botika bajeko voilà abonnez-vous massivement you arena le 25 ça va inda liko nango 4 arena bozui wapi banda ta ya bakoko na biso ti lelo bisous bye
Balobi solution solution ezaka kamoko solution ya ko dédouaner ezaka kamoko na kata Luanda et pas Ricardo Makuntima transitor aye la solution ezala bateau ezala avion ezala ebembe ezala nyoso tout yazo dédouaner ezala keno conteneur no evana na mai bambule belé yazo dédouaner ngo na ba jour donc soko limba dédouaner na prix abordable na prix malamu numéro zaka kamoko plus 244 benga lombangu vraiment benga mbangu na plus 244 926 522 160 plus 244 926 522 160 Obengi Malamo 24 sur 24 heures. Ricardo Makuntima transitor aye na solution yako dédouaner biloko nyonso tout ezala ba conteneur ba entreprise ou ba empresaire nyonso to azosala azo dédouaner na prix abordable solution zaka kamoko na Luanda et pas Ricardo Makuntima transitor aye kolongola pasi ya bana Luanda aye kolongola pasi ya bana Ngola pona masolo etali douane solution ezaka kamoko na Ricardo business corporative solution eye